Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un baganga sika, mais pas filmer une nouvelle série. C'est na Barcelone TV les solutions. Information assurée et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Na rapidité mon salaire. Papa Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un baganga sika, mais pas filmer une nouvelle série. C'est na Barcelone. Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un baganga sika, mais pas filmer une nouvelle série. C'est na Barcelone TV les solutions. Abonnez-vous sur Naomi Barcelone TV, votre chaîne de divertissement. Cliquez sur les boutons abonner et la cloche. Parce que Amos 3.3, Bible lobby, deux personnes, bakotambola nzela mokote, soki bayokani. Voilà. Moi bilon alba ina début. Biso to ana besoin na kati ya famille, boyokani ezala, bolingo ezala. Mais ya isika monte, on va nous isika monte. C'est pas la présence non parce que zo mutami beko. Voilà. Nangai bana makamote ka lupango ebanda. Ngana na problème. Soki bakote. Voilà pourquoi on a ça pour ça. OK. Donc maître avocat comprend déjà majorité, baza d'accord. C'est l'ambassadeur Frédéric Mwambi. Oui, je suis avec le maître. S'il vous plaît. Allô, monsieur l'ambassadeur. Oui, papa. Ok, je te rappelle après. Tu n'as visé ma tito et ta capri. Quand tu as le docteur, tu vas faire l'ambassadeur. États-Unis. On a une relation avec papa. Sur le plan n'a pas été développé. Tu n'as pas été développé. Maman, n'a évité combo ya maman. Maman. L'osso. Maman l'osso. Tiengue. Maman l'osso, n'a évité. Oh, maman, maman, oh, table est mi bande ko botela mazena yo la trineki na kimukolo papa maman s'il vous plaît je fandi a pona ozwa pona oluka solution maman na lina swa avina bino par rapport bango ba papa avini baza ko avi izali kwa ngana mbali kibana tukenda tena communauté de bien ya azali ayibi Basel Bouchou, moi c'est Bouchou, ça va dire, avant moi c'est Bouchou, Basel Logo. Basel Logo, bala babimende. Basel Logo, bala babimende. Est-ce que tu ngai mobali na ngai tangwa bali nga to tu bali kubuma ndambe to sumi lupango. Tu sumi lupango bango bazonga baya kuremi. Bana unamona ka bango. Voilà. Lokwa baza bana bauti na mukonga papa. Bango na li bauti na libungu, bauti ka na mukonga papa. OK. Yango na lingi bango avina bango ba pesi déjà. Oya mobali azawati. Oya basi bango ya mobali azawati. Oya buzoba oyo te bazosala oyo. Ya basi bango. Ngozo avina bino ba mama. Baza mundoko ba. Papa eba oteka bateka na bango. Bakabuli le pont 4-4. Bateki to 3 parties, bateki yang bango batiki biso par na biso tellement to zabitula. To tulela na mabela papa na biso. Boteka par na biso. mukomshu jwa mpata na bisho ba mama. On y ostandela Jésus la taka e ko beto mukomshu fimbu. J'espère que tu suis
solution makambo yo tofandelaki. Voilà. Ok. Nga siko bakokata yango 4 parti akei comme ça biso batata lobby Quatre parties. Droit Comment le bango? bon droit T'as n'est pas papa. Voilà, droit de non. atiki mpango na kona bana na ye. Maître, une question. Maître, il y a une question à poser. toutes les solutions. Nos solutions, mais bien dit. Bon, dans le but, il y a le lot. Bon, parce que droit n'a pas. Droit n'a pas. Papa ba la droit à 25%. Ah, casse. C'est ce que S'il vous plaît. Madame, bino s'il mpe vous na plaît. okata kota wesi na ju 25%. Madame, s'il vous plaît. yo chananga Papa, s'il vous plaît. Maman. Eyebani. sano mpa yebaka omona basi C'est bon. ozala mposo ke États-Unis C'est bon, maître. maître bonale so oteka mpo okende ke États-Unis sano yebaki kopona basi te mwasi elongo elekisama mwasi malili ya bio ozani enaotoka wakala moto naotoka ngala alanda bino te naotala nzela na ngai nalanda bino te batajue nzambe akobeta ofimu na sandali nolata kosala na makolo nzambe elinga kobeto mokolo ezali yo sakananga otema no eza tellement mabe ngaseli naolinga basi yo te Ni visite à terre mineur, moi, garçon. Juste, namona que l'ex d'anga, il y a un poli, ma mère va au Luka. Bonjour. Ouais, ça va. Vous allez où comme ça? Oh. Ah bon? Excusez chef. Oui. Mbote papa. Oui, ça va? Vous allez bien? Ouais, très bien, merci. Est-ce que je peux discuter avec vous pour 2 secondes? Ouais, c'est pas grave. Vous allez parquer alors. D'accord, maître. Bon, maître. Il y a qu'à mettre. C'est bon? Ok, c'est bon. Maître, merci beaucoup pour votre simplicité. Oui. Moi, c'est Kevin Sidney. Oui. Maître Maleba. Maître Maleba a chanté. Merci. Voilà, le jour où il y a qui n'a le pas, on a la guitare. Et donc, on a un peu de parce que on a la ligne de ça le pas papa. Papa confie à Balaki, maman a bisolo, et maître, il est qui le biso côté là qui on a biso qui mettre avocat na ba yena le pas on croise la cour bango. Donc maître ça wana to ka ba avocat ba zalaka batu pour na ko kimia pour na ko ba solo. Mais yo yé comme avocat aux mille part ya ba de quoi na mususu. C'est pas propre maître. OK. Le pas on les papa et famille à biso. Oui. C'est ba moté. OK, c'est bon. Bango ba yé ko ya après le papa. Yango on a biso avocat. Ok, c'est bon? Oui, maître. Ok. La ligne a rectifié place où on lobby qui est aux pour Bango. Non. Non, madame. Non, moi, je suis maître avocat. Naza na baro ya matete. Donc, Naza, ni pour Bango, ni pour Bino. Ni contre Bino, ni contre Bango. Ok? Et Naza,
wana mpona kotia kinia epuis naza agent ya l'état bayaki komona nga bapropose nga babeteli nga masolo nyonso tu ndenge bino boza bana papa boza bamama misato voilà exact e lokola boza bana ya papa bango baza famille ya papa la loi elobi bapapa bazalaka na droit ya 25% ya babia ya ndeko na bango ok elokwa bino boza bana lokola makambo oyo ekomi gauche à droite voilà maman ezo dépendre na quel la genre ya mariage au papa na maman bazala officiellement devant l'état devant Nzambe officiellement s'il vous plaît officiellement elobi eloroté l'air tokendaka s'il te plaît l'air tokendaka na commune poto bala o babengi mariage civil ezalaka na 3 genres ya mariage oyo baproposa bato babala communauté du bien eza mabe te toa na communauté du bien toa na communauté ozage ocomprendre maître s'il vous plaît toza mpona kozwa solution ezali nalongola na mitu na bino ke naza pour bango contre bino non nga naza au milieu du village ya mariage voilà. Pourquoi? Bon, ce que pour la pourquoi? S'il vous plaît. Ce qui, maître, s'il vous plaît, madame, maître, ok. En tout cas, ça, la limite, on soit solution. Na minute oyo, papa a coupé. Tout ça, la poste à la succession. N'habitez ce web succession, c'est le colomani. N'habitez. Madame, madame, est-ce que non, ça c'est est-ce que vous avez une succession sur le colomani? Voilà. coutumier civil religieux ce qu'on va ça nyonso to ba ça comme ça qui va roter ka bateka par na bango bateka par solo la qui va fâcher solo la qui parce que yo zala quitter vous comprendre donc ça ne sert à rien madame ya ko discuter ba 3 jours en mariage ozo loba wana yango te onga na solo bondiringa no toza munoko moko te OK omoni succession de na oto na bino à tout à l'heure qui succession et lobini succession le rôle la papa oyo azalaki mokolo biloko aza susu te dans la minute oyo to transformer elongwe na ye ekomi etikali na bato oyo bakufi bazali voilà nde yango bengi succession le roi to oyo kana bien te to ape na nzela to kosola pe boya hotel mate pesa makambo eza sérieux to kota tout fait pas kulutu tout fait na ye maître excusez-moi maître ah yo bona kina yo tata na yakufa atika lopango reste ok ronima aza maître aza cadre ok wa maître bakata wese bakata partir wese po mama zo partir ni partir boyoki maître oh mona ke naza pour bango te pour non maître yo no sabu maître bongo te na yo biso pe bongo te ko tala ba cour ngo to ba pele makamba leta ngo boko ta tu sois déjà là pour na bien oya kuna problème ni non pour na bon côté net vraiment tinginga azana posa bino mibale bosolola yango habite na ya kobe na landa yo na ndolanda depuis kala papa to solo ni na maître na bandeko nanga nga na koti na bimi yo banzolanda nga sima maître omoni maître ndinga za ozoyeba problème bino wana na yebi problème tout ça na problème avec alpang bango bateki mpanzi na bango biso totika na mpanzi na na mincho moto akosala makambo nyonso ezala bien kame yango maître atindinga na landa yo opesa nimero na yo bongo bosolo ayebi nini akosala tala asolaka bien aza na ye aza na bambongo na ye ntango atindinga na landa motu c'est que c'est du sérieux moyen maître makambo na ye etalinga te econcerné ka ye bon oui oyo nga etalinga asali mosala na ye tozwi par na biso c'est tout ici problème nini soko koki kokotisa nimero obima na pe solo nanani pardon
Sois gentil. Bon, madame. Sois gentil. Je m'en commande 091. 039. 039. 61 86. 61 86. Le nom quoi? Pito. Pito. Au revoir alors. Madame. Bonne continuité du chemin. Bye. Et pour nous se présenter les sous, je suis Maître Maleba. Maître Maleba, naza na baro ya matete et naza avocat ya famille. Le jour là qui awa sur la famille on est ni batanga na bango te kutu boina avocat. Togo sola madame. Te toi non ça ni moi Non ça vraiment. Donc nde na sola na famille absinga na lupango awa ba lokata bazali. Nde na lingaki na sola na bino. Maître le yoloba non. Na eza manque à respect. Manque à considération. Ah, considération. Sans considération, ça va manquer à respect. Donc, on ok, vous excusez. Ok, nous sommes au Luba et nous avons avocat à travailler trop. Nous avons maître Patrick Mouyaya, l'air député national. Et nous avons qui sous Patrick Mouyaya. Autre que l'anniversaire, moi, on est Patrick Mouyaya. Non, moi, c'est Benoît. Et actuel. Gentil, hein? Naebiso. Oh! Et actuel, nous avons un rapport, on porte le pont. Nous avons conseiller juridique. Mais c'est pas qui veut qu'à mettre. Nous avons conseiller juridique, il y a général Kassou. Donc, nous avons conseiller juridique, il y a général Kassou. Donc, ça, c'est un entend à titre. Ah, ouais, il m'a dit moi aussi. Boni général Kassou. Oui, ça très bien. Dernièrement, on a été dans le magasin. La ligne est sur la mouquée, madame. Non, il faut. S'il vous plaît, madame. Est-ce que. Pardon, maître. Surtout ça, on a bien au Limbaté. Voilà, merci beaucoup. Et j'espère que vous avez Marambezo les canaux pas. Vous avez le climat où ils ont la famille. Papa, où famille. Où famille. Mes respects, Excellence. Oui, Excellence, je suis au Kassavou, là, Excellence. Ok, Excellence. Non, Fakina, na ya comme na yo, na bureau, mais na soit qui tente. Ouais. Ok, Excellence, je te rappelle. Ok, Excellence. Okay, dès que je termine, je te relance. Ok, merci, Excellence. Bon, na idée nanga. Bon, oyebi ni. Non, ils ont équipé d'inoté. Ok. Mais maintenant que je suis Kassavou, ministre à tout. Non, non, Kassavou pour combien? Peut-être comprendre tes malobana lobi. Et puis aujourd'hui, la ministre, j'étais relance. Ministre, j'étais. Non, on a ma monsieur. Madame, c'est important. Il y a un peu de temps, il y a un peu de Sibino. Ok. Famille de Solaki, j'espère que vous avez le climat où ils ont les contrats. Mais aux familles, papa, décision na bango bazui. Décision na bango bazui a été le pan a pété. Voilà. Quand les bisots au foot là. Ah, c'est pour cela na fan Sibino. S'il vous plaît, ma chérie. C'est pour cela na fan Sibino. Naïba avi na bino. Naïba avi na bino. Parce que vous avez droit à la race de poing. Vous avez droit sur la qui vous avez droit. Voilà. Donc, à reménancer. Madame Coloma, va reménancer les bananes. Mais maître, si vous avez un bango, parce que tous avez la ligne qui soit la sol la bango, la sol la bino non sans sabino non sol. Eh, c'est que je joue en pocket pour là. Ok. Pour là, tu vas casser ça moi. Habité. Avis na bino sur bateki. Garantie. Mais le fait que la messana déjà le pango, non recours longwate. Bon, est-ce que le problème dans les abos émettre? On somme na iso kanimia to kana vandi. Ba somme bateki le pango et que famille mususu kotia wana na longwe. Mais so ezaka famille na bango ba ofanda.
wana naza na nga awa mpo ozomona famille na bango eza famille moko bie bazanga secret baswana kaka na lupangu desordre eza bazofinga nayebi lupangu nayebi famille na bango bitokata sikoyo ebolashi wana excellence Serge Kone mes respects excellence. Oui, excellence. Affaire? Non. Hier, j'avais parlé avec Edingwe. Oui. Problème, tu m'excuses. C'est non, tu es ok, excellence. Ok, après match lobby, na zo kita okita kuna na sola kina ba. Excellence. Excellence. Oui, à vous ordre d'excellence. À vous ordre d'excellence. Non, à vous ordre d'excellence. Non, on a ça fait mettre on n'a pas foqué à l'époque. bamati likolo eza ndenge yango nobungi boyema mama makambo ekomi ebele namona mpenza makambo osufa mpona bavisa ezaka nde boye tellement ton Georges nazokeli nanga ton Georges ton Georges asalinga badémarche ti dans une semaine naoke na Dubaï baomekamekanga na badubai baomekanga baturquie baomekanga bachine mpo lia nozwa nanga Schengen nakomobeta mpe bapampampampampampa meme mona asepeli nga ngapenda mwasi ntango oza mwasi kozala mobesu te ifo bela siko bwende obele komata nde na banda okende te nde nabelaki te te na sens unique mama yo moko bande koyebake biso toa moyenne 0 et tout mwasi déjà so abande ovivre na bavie avion complexe etikala kuna mama so makasi boye omata pa avion naosala pipi na kaka bokasi sokotika na avion okiposa pipi mbamo te nosa efort mpena nasala pipi yele basanga na otraine nanga te mama tema na presse fonaki okutana na bato na baosalanga makambo bavirement bacompte bamakambo bon yango fona okutana bango na 16 heures mwana umisa te mais comme nobi tosola pas de souci bon nosala effort naleka ekomi qu'il ça l'effort mama naoya nasali zuwa place obotolanga na aza te ya sûr mais nasepeli ye mama naoya namekana mpe mama baprogramme peut-être na opesa mpe bilo mo boyelanga na Dubaï. D'accord. Nalakisa mpe bamaison. Te naoke mi makambo ya bijou. nasomba ba or ba bipune eza vraiment super. Non ba non ba bijou. Non ba non ba bijou. Après ça on m'a dit ba bijou, on côté ba robe ba grande dame wana. Merci. Maman je t'attends. Moi aussi bébé. Nde tosolaki avant-hier qui tozwaki solution na bino par rapport ya makambo oyo toza nango nayebi omonaka lupango namonaki famille tosolaki na bango ayaki balibide libidatere mpona kokumba biso si tosala nini toteka lupango tokomemanaka toujours na koswana te ataki bana ya famille moko wana bango biso te biso na bango ata tosali eza nango problème te yango moni toye po toluka kimia te papa non kefi na lobi te aza pe moko yo lingi kokatakata maître ayaka ye mo tosola bien te oka ye na ekomi problème papa na bino akufa na maboko ya mama automatisme eno mabe elongwa kuna je suis héritier de la famille. Il faut donc du respect. Je suis héritier de la famille. Avocat azokata makambo. Papa kasi na réunion lekaki yo muto bandai ko lobalobaki ba déranger bino na bande ko na lupango. To ba Kevin te. C'est là yango est-ce que si yango na lobi te to ye poto zwa solution. Voilà. Donc tozui ba c'est bon. S'il vous plaît. Et bah tu te retenir comme liquidateur, ça papa Gino là comme aîné de la famille. L'héritier non plus. Papa Kevin comme moi na mobali de la famille. Voilà. OK. Donc bah tu vas comment pour chapeauter s'il vous plaît papa.
bato baochapote si toketeka lopango eza bango mibale kochapote tu kosenga biso bambongo c'est-à-dire bango baza ndeti na droit awa na miso c'est-à-dire soki aye pa na yo papa Jérémy na date oyo boyokana na bango ya kofuta so omoni Jérémy so omoni Kevin opesi mbongo c'est pour moni ya Ginola opesi mbongo voilà bakaye de loyer na bino ezali ok donc so opesi na Kevin et okoma ok maître s'il vous plaît moni eza lupango papa mokatiki ayebisi ngai alobi na Jérémy ebemba mama na yo oyoki non nalongoli nalingaka trop buzoba te oyebi maître yo mpo laksino kaka ozolanda mbongo moto afingi ngai yo vandi lopango na bino papa naputa bino mbongo ngana natina lopango na bino c'est là que vi yo lopango ozokumisa ya yo ya tata na yo tata ngo soma lopango na age yo kutu na age okomi nango ata kutu pusu apango ana ngo te nalobi boye lopango changer makambo nyonso moi au bofuta ndako na raisonner ngai na fâché na changer nazo changer chaque les 5 mais mais chaque les 5 points chaque les 5 maître na vocha ta les 3 et si maté c'est le roi si boyo kana déjà les 5 on la personne qui possibilité les 7 bo fouti sans problème pas Kevin tout comment balé Kevin yo ozotelemela ya jina locataire a locataire a morumbuté tala maître monter ma ya jina là Ma belle. Bonjour. Ça va? Prenez place. Ça va? Oui, ça va bien. Vous faites là, non? Au bon guité, j'espère. Non, non, la bonne guité. Ah. La bonne guité. J'ai ça pour moi, juste. Ok, ça c'est bien. Soyez la bienvenue. La rose servie au nom. Non, merci. On a mis la maille, hein? L'eau c'est la vie, hein? Oui, oui. Ah, ok. Oh. Bonne famille, ça va? Oui, ça va, grâce. Maman, Binoto. Maman Zabia, tout ça bien. Mais moi, bon, Zara, curiosité, hein, pour question de savoir. Et vous, beaucoup de temps, vous vendez, vous maquiller le Botswana, la famille, pourquoi Batiti d'abongo la famille? Non, moi je pensais que Botswana qui était ça là-bas, non? Ouais, Consola, non. Eza Consola, c'est bien. Mais Eza Kaka, moi, façon ya ko en fait, moi curiosité Kaka, comment la famille mon corps, mon soin, je sais très bien que vous avez maman différent. Mais quand même, papa Abouti Bino, Ataki, papa mon corps. Et Bino Nyon, tu fais que vous avez quand même la Kenya. Mais comment cette division m'a cassé bon dans la famille na Bino Bongo. J'espère que l'autre fois tout solo là qui déjà, tout solo là qui, bango baza ya maman. Bah ouais, bah ya na bosso. Oui, bah ya na biso, mais bah ya ndi ba ça trop. Donc papa Kofi bango ba ye ba tout est comme ça. On est déjà na procédure on est comme ça. Donc à part ça, on a na jora bango ba ya nanga. Nebi ki baza makila nanga. Ata lelo to yo kanité, lobi kuna to yo kanité. Bazaka makila nanga to yo kana to. Ça va?
mais on est vraiment base de discours na bengeli yo et nalingaki bo encore kolongola moi qu'il faut que moi muke boza nango et par rapport à l'autre fois là tukutana na bino na nzela et kinga naza na partie na bango dans notre partie na bango pour bango ba ko solliciter non naza maître au milieu du village ça dit aux gens pour notre kimia moni là tu prétara serment plutôt tu prétara ngo te pour na aventure tu prétara ngo pété pour na blague donc là ils ont prêté serment devant tout le monde ils ont même devant Nzambe même devant l'État moni donc là pendant moko na kolobaka vérité donc voilà donc la domaine na biso surtout ça na biso ça trop matérialiste ça a vraiment la valeur mais tout ça biso tomonaki pas trop za mopanzi na bango parce que tomonaki yango losi onde toza bongo nde baoluka kimia te bongo bakozwa mpe motu mosusu na balabala baye na ye kaka na cop que non aza maître avocat et tout ekomi makambo ebelebele eza je suis maître avocat qualifié je suis maître avocat soki na baron matete naza parmi baavocat baza influent na baron na so matete dans ce côté dans ça ne sert à rien à Bandangelo parcours j'ai travaillé avec maître Tony Mwaba mon papa j'ai travaillé avec Patrick Mouya honorable et le adam ministre travaillé na donc adam tout le monde a beaucoup il a travaillé na batebele voir même ba ministère na biso naza ba conseiller juridique ya batebele bon c'est une présent nango wana te bon nga en fait na za l'acheter devant yo et na za vraiment mobile faut na za mobile et surtout na mobile phone na mobile le problème c'est papa et en fait nga ko ya na ma peine mini vraiment na pesa confiance na ya ipa na yo pourquoi parce que la ligne aux la honnête aux la non na bango non na biso tu wana ko banga te madame c'est ça kimia po bino ba comment ba avocat na biso ya mboka botaka ka kimia non tout en ndenge mote et les cannabis en fait, les noms c'est qui encore? Pito. Voilà, Madame Pito. Et Madame Pito, en tout cas, nous allons un peu court. Il y a aussi la nombre à Moko. Il est à Monakio les jours là. En tout cas, il était malade et Milobelaki. Milobelaki, moto yé au bossa nevi, au aboche lobana. Bon, on peut na mituna moté malade. Mais motema nanga pourquoi rôle bananga boy motema insiste ça bino azanze là bien oyo nzambe abongisi liboso na yo c'est là mon atinda ki petit nanga DJ azwa contact na yo et pour na sepela bino vraiment makasi na okende gauche à droite et j'ai vu celle ndako nanga yango yo et moi ça zate na sepela lobby okoma propriétaire ya ndako oyo donc nga na sepeli na honoré donc otala te metala sikoyo makambo oyo nga na nasala na yo donc yo okoma mwasi na ngai madame kilo ese kilo te ya kilo te puis ozwi courage oyebisanga nga na ndisaba mibali te so mpe nalingaki na yanga na ya so mpe na yanga na ya te po nayaki mpo na orespecte yo premièrement deuxièmement pourquoi parce que toza na baproblème yo otekala femme je croyais que oloba na nga makambo ya procédure na biso et non makambo ya bolingo et pour le moment aussi motu na nga eza na bien te papa na nga ekufi maman n'a pas dit wana il y a des désordres les en a lupango donc j'ai pas besoin madame tout nanga na mambo bolingo et puis mambo bolingo moi pas nani et pas mettre avocat wala ndoko est-ce que madame tu vois même pas qu'ils habitent bien naïf sur le mot madame normalement moi je trouve ça bizarre déjà madame au mon avis na vie faut ta la part na yo je sais pas na vie ta la kamine part na yo et surtout autour sous lever le mot awawa qui vous a un moment où il y a désordre dans la famille et mouta ça qui mia mouta ça qui mia côté la famille c'est moi et t'as la avantage na bino t'as la part na bino
nga naza wana nalingi nazala wana mpona maître s'il te plaît c'est pas dire que nga nakoma mwasi na yo mpo ozwa bopanzi na biso maître bawana baza baya na nga nakozala tiki nga nakozala contre bango non eza badécision na bango eno mpe nakotika nzoto na nga mpo yo ozala kote na biso non ata towana mbongo te toluka nyonso tomoke otofuta yo pour que olandela procédure wana na ndenge ya bien kosala yango na dine manière yo mona nzoto na nga te et puis oya te kesanga te kobalanga te moi j'aime pas des gars oyo bayaka epa na nga directement babeteli nga lisolo ya libala nanga bango te moi libala eza mambo ya baje te babandaka na se epuis bobanzi makambo ya libala ino directement obalanga oyebi nga te oyebi comportement na nga te nayebi mpe ovivreka te awa naikoti lelo donc nayebi famille na yo te on se connaît pas on se connaît pas c'est juste eza makambo ya mosala maître s'il te plaît soki eza mpo nango vraiment je peux prendre Madame, Madame, ma chance, madame la vivre. Pissa ma chance. Tu me connais pas, bon. On a raison, il y a pas que la moi si. Mais pissa ma confiance. Pissa ma confiance. Non, tu es sur le monde bandit, madame. La vie à la part en aller. C'est tout. Mabutani Billy, Namunantani Toile à la chance. Kanga cuisine. Okagi cuisine cuisine ndako mama bimiso no kewa. Pito. Ngaye. Donc ngabe na lupango ndeko na ngana komi kwa kisengi ko. Loso. Mais ça tembe okagi cuisine fa ko selanga awa. Ozelanga ato ndongwala ngana yo malam. Bokoma ko pime so biloko ko mama basonzala. Na lamba fufu ngana tema ina nga fufu bosu bokangi cuisine. O kindoki te. Atuka ne sika oyo. Muta kokufa. E kozala kita ngana bino awa. Ngana bino kozala yombe ba voisin bo yoka kalikambo so lekawa. Po ngai ndi na sabo na kotika mutale kelanga mayele te na lupango yaya. Na kotika te. Na bano yaya ke na ko bota na mo solo solo ka bote so tele bana bitoko ka momboya. Bana mabe. Bana be poli. Na so c'est la bino awa. Lelo muta ko lale bembe awa na ko bakola mutu musunya nzoto. Moi mutembu na ngana ina ngo ideke mafu na tika ina moto. Na balusa ka mo kopo na nga fufu na liamba ngo fa ma viokela ya. Ako kuta ba sande déjà c'est sokwami. Boka nga cuisine likamnini. Tokotal. Boko kuta nga pe awa tokotal nga na bino awa. Eleki ese bayi. Bon lamba biloko na bino bopesa ngai te. Nete ma funa nga bozui recho bokangi porte à cuisine. Eleki sini. Motema mabeba tali kundu. Bokatse ko lambi biloko na bino bobomi nga nzala ndena ko kauka. Ndena ko sila nzoto na fiunuki tokotala na nga na bino awa. Yo nani na kutona. Yo lo. Ilong mabelo ko la baya ni nyo. Locho. No la chao. Yo lo so e lokuti. Loti. Masango soplo na nzoto, pe soplo ya ngomo.
Na shopti na mili. Veste sur le masanga boye. Papa Kulutu, oza Kinshasa. Tu vas rien la chaîne pente pour. Ça n'est de latin show. Ça n'est. La pente pour sur le latin show. Lo show na l'action. Yo faux chéri. Yo lo show faux chéri. Il m'a bi. Pas Kulutu. So langwe. Comment pas Kulutu? Ba nde ba benga pas Kulutu. Oh Kevin. Oh Kevin Tavandia. Oh Kevin. Oh Kevin Tavandia. Oh Kevin. Loso a moi sina ote. Utikala ko balete. Donc ça doit finga kaete. Asa ba nemi satu ba koli. De ba ko ndima jamais au finga ka mama na bango devant nga, c'est impossible. Wana. C'est respecté. Loso est lourd. Azé loko, pas bala ki grand frère na yo. Ah ben petit frère, on y est langue. Yo na la langue. Yo na la langue. Yo na la langue shoye. Yo Loso. Ako chango nga Kevin. Yo Loso. Aja tele longo na mulete. Joba Loso ki jengi. Oche choko ne moniochi. Otili. Loso tili. Ochango? Pas que se respecter pardon. Oh rachol. Tu ochango, oh racholani. Solo masanga. Ah ngala kashi elom shushu. Pas que tout. Machana shi no jebi. Oboni so ya ki king pona Loso ozonga village ndambo. Nan. Na respecte pas que grand frère papa na sa kufa. Yo. Ça doit finga maman na ngate se respecter. Maman na camarade na hotel. Bon ça ni pas que banga ko papa bakulu. Moni ngana banga mutana kuchi atende oshimbe ngana. Mutana kuchi. Bakulu tu. Owe bakine na kuchi. Balasuka. Kevin na ebeke yo. Balasuka. Mbalasuka. Yo mbasuka. Jo finga soloso o beta mabe. Ah, o beta ma. Kevin yo betanga. Baba panjira. Comment ça ni wana? Ba panjira. Donc beta ça te pas ko se respecter am kolo. Am kolo. Yo betanga. Aux âmes ko se respecter. Yo betanga c'était. C'est là la mission on oyela ki anakin o sala muzonga. Yo shimbinga. Asi yo lisusu. Osangani. Tout fina ba ko tout fina yo. Tout fina ba ko. Nalina ka ko shimbanga mission accompli. Nala kuchite mission accompli. Tout fina. Nala kuchite. Utakucha ajola ngala ngama sango na normal. Kuchite mission accompli. Tout fina ba tout fina na fingu. Yo olangwa age mkono ba zoba mo boye. Yo zoba pa kulutu. Ba okacha pona le pont. Ngaza kempoli Ngaza kempoli. Na ba réserve très impoli. Très impoli. Ba ku ndako beto siko. Yo dom sali anza. La karisi makambo vile kawa noso. Na libandi zala kite. Mais après oyebuya. Bandiko tata na yo banda bayao. Na yibi te soki nini leka. Soki bayuka likambwe. Soki pe bakana kande basemeki bazala kai na yibi te. Baya to sali makambo nyonso. Oyo badi bazwa. Ngai moto ti lelo ndenge na vandi abasukula ngate. Biloko nyonso sali to sisi. Epo ko busukula mabutini misanga na luka pe. Na kutikira bango sali te bazana no bana mike. Banda bavonsanga nena boy na zuti anjete moya ngukota la chambre zate osala bumoya osukuli ozungisi la boy osukuli ozungisi la boy yakona lingaki bale si déjà kufa bakunda kala na ebite ba osala mo na motema nini sina motema mabe kaka te na motema mabe kaka yakona lingaki na loba pona kutala benga pe na salire wa bisu tuzabana nzambe yo za musala nzambe makambo ya kukata basuki ya kusukula batu soki mwasa kufuni mubali sila kala batu bakuma kufuni mubali basali baye babondi pona ye balungi bilamba alata wana esili na pona lingena luba sali nzambe aza pembeni yao soki mwaye kuzala kutu mwaye kuzala na ebike mwaye kwezala kwa yo za mwana nzambe eloko pas c'est pas nzambe arate bibelobi déjà eza na relation moko te entre bakufi na bato ya bomoi. Oui, c'est vrai. Aki papa na biso mobali na yo e banda kufa ozala ya ovanda. Banda ba démarche nyonso ozala ya ovanda. Bakundi papa bandeko na ye batiki yo kaka ozala ya ovanda.
onga na comprendre ezaki baza pe na posa osokola ote susi pe posa na bango eza bamonaka oka toujours ya ovanda obima te oluka te nga na obondela nzambe alola nayebi bible elobi par les maîtricides que nous sommes guéris parce qu'anima sopa makila na ye bible elobi Christ nous a rachetés dans la malédiction de la loi et lokola nzambe apesa biso ngolu mpe nzambe apesi biso bokonzi wana naobondela nzambe naopesa assurance ke eya na relation moko te entre bakufi na bato ya bomoi azalaki mobali na yo bovivere na ye ensemble nzambe apermettre azwa molimo na ye eyo tikali il faut continuer vie normale naobondela nzambe alola nayebi nzambe oyo nandimela naza na confiance en nzambe na nga